Mongania. M2M. What is it? It's extra carton. Yeah. M2M. Tika mwana bato obengisa kiye na resto osombi biloko futi omemiye na supermarché boni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeli ye $, akomi na posa zonge pa na bango olingi omema ye na kuzu te. Tika mwana batu, 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 tika mwana batu. Jean-Marie Liboma le gonza du abimaka kaka na butu toyeko bimisa na mposa makambo nyonso asalaka na nkuku okutaki mwana bato azalaki nanu moseka neti mamelo oyeli ye bapromese ebele okosomela ekabelo. Quand tu vois les jeunes filles, tu commences à jouer au papa bonheur. Tu sors ton argent, tu fais le pharaon. Pour toi c'est vraiment un honneur. Luka Bassia Ashnayo, Bakamuke Tikela Biso ba jeune. Papiko Kopé Sota la terre, Tika Mwana Batou. On te l'a dit combien de fois, pour les filles de ton nom tu fais pas les poids. Tu veux l'alcool mais t'as plus d'espoir. Et tu commences à faire des cris à ta joie. Faro avec le mineur, tu veux devenir un vrai criminel. Tika Mwana Batou, Azonga Pala Kende Kopema. Papa Android apesa tala teki ndumbeza na pema. Master yo katoli, oko swashi kota la koni. Bayebisa ki Yolanda ki oposombe le plante poni. Tika boy, tika. Makambo ekosuka awa te, makambo ekosuka awa jamais kaka ndenge tolobaki Aigle Royal Micho Kombe papa na blessing eloko lukaki yango tobandi mbote na bino baebanso bomesana kolanda meilleur site en tout cas www.congorevolutionnews.info et pas wapi beaucoup dans l'émission quoi ba rendez-vous émission et permettra bino bo apprendre davantage par rapport à l'artiste émission OOP et bimisaka ba vérité belé les locaux na cadre vérité bandeko ba kanisa que batumsu ba réclamer. Aujourd'hui nous avons pas mal de personnes qui viennent réclamer et voilà que mon na bango aye to banane mbala mo chaud pour aller réclamer ba droit na et puis quel droit bino moko bolanda mbote ndeko. Ouais, merci Killer Kilesi. Babé, journaliste oiseau PSL elengi na poto. D'après c'est poto elengi. Donc bazui Killer plus Dimitri Bongania. Et puis si biso Aigle Royal. Hein, Micho Kombe. Babi papa pena en tout cas il fallait qu'à situer ya. Pour Soza Star hein. Pour ba confirmer yo. Que ça star des artistes, faut les kawa. So les karaté, wa starter. Donc oya bino, azali bosso na bino, artiste et comédien, moi na papa vie de loin. La lou la belle bébé wa maman. Moi na papa vie de loin au mikolo na bengi les colons de la théâtre congolais. Da papa vie de loin. De banda mata. Azalara likolo. Tilo azara likona kitate. Comprendre? Donc nga yo en personne bana poto la louye yo hein donc muto a sepeli sabino trop na ba pièce belé vous comprenez donc ba pièce bino mona la longola tu bilamba alongola ya fifi bilamba nankela yangan nga yo la fin liboso no killer yo ebi. Alors la lou maleba j'espère que bandeko ba hôtel biso poto mobimba et so lunga ba vraie version pour na minute on ngo tele na site bandeko nyonso basala ka fierté o basala ka combo na mikili. Mais il y a des raisons à y pour tout le monde, droit, tout ça comprendre. C'est lequel le droit de nous le ouais, merci Killer si. Na olinga pena so na lo ba makambo yo, na za pena un peu sérieux. En plus na respect au public, na lo ngwa linette. Pour moni fait beaucoup azangi papa nanga. Papa on a collaboré avec Netro. Comprendre? Dans les fait beaucoup la bani musique na ba 70 quelques ngana zaki na ba 10 ans. Vous comprenez? Donc toi ben ami à même génération. Bon ce que yo là tous travailler pour à l'époque tina botamara ba batizanga na alcool. Oh, l'alcool c'est neni. Nga ba batizanga na alcool. Donc ne ba tu ba kenda ko tenga fona ke nchiki te. Ngana donc e bar. Vous comprenez? Na 10 ans déjà. Na 10 ans déjà. Donc on a une expérience dans ma bar. Au moins que place au coup on a fait beaucoup dans ma bar. Vous comprenez? Donc on a petit bar tout la ville à Kinshasa. Vous comprenez? Il y a 24 communes à Kinshasa. Il y a 24 communes à bar na tunga na betango. Non, on ça va bar rebello ebi. Tout. Vous comprenez? Donc ton mélange fait beaucoup na Maluku, na zone 4.
c'est pas possible. Tu comprends? To longwe na maluku, to melena kingasa na suka. Et pas si monikanda ntunga na ntunga. To longwe pas si monikanda, to yé na masina, to yé na Petro Congo. Tu comprends? Na deux payotes. Et pas José Bainda ma batu Holanda bayebi. To longwe na to yé na Njili. Na boulevard Kimbuta. Tu comprends? Boulevard les plis dans na Robengango, boulevard Kangi, boulevard tout le monde, boulevard Kimbuta. To longwe na to yé na Matete. Na Paris Dakar. On a fait beaucoup le gars. On a fait beaucoup de coller. Moi ce que yanda lo bananga yango lalo yo yo ka bar yo timbe la bar na vio sa elo te ngabi na sa elo te koma tandis nga na okoma. Ozo comprendre ce que to yaki ko kotane na matonge na SMS. Ce que les to na SMS les to so biso ba soula to raisonnera bien sur la moni bouteille. Donc nga se masangeza te o nyoso wandolo bananga na mo na 0. Ozo comprendre pour la famille na biso bayebi tina dimara na genda musala sara na banki awa na za muto yo na genda na ko singa oso comprendre la famille bayeba nini bayebi ke na sala na banki yo travaille na banque na za cadre pena donc après gouverneur nga mais awa na za na muto na singa na babar oso comprendre ce que jour on sala croisement soit na mama bokilo bien na madame na olobani osambo mbala moko c'est dit j'ai koufi quoi donc parler non lo banzemba blessure. Au moins, ce que vous vérité, ma blessure à Robima. Na petit blessure. Ve petit blessure. La fin de l'année, non. Ve a bête on a n'engé nae. Or, si ko yo, na relouqué, les jours on a comme les jours ya okufa. Vous comprenez? Na yo tel na bi non. Ndé na yo qui blessure, on dirait ve a sa licence de verse dans ma lobo. Ngamo siko faut expliquer vraie version à blessure one. Vraie version à blessure zanini. Oh impatience et ton division sur bayoto landa. En tout cas, bana poto bana monde entier. Boza la pré bolanda nga na loko yo. Partout on fait beaucoup la emba. Ngasko no tongo na ngapo na no composant obongo. Ngala loué na lelie pasi nanga na motema ba oyo bakenda bazayanga wana Jesus ngala loué na lelie dudunga fura mambri koko sans souci manaja kilua kadi mwana mateteo masirika c'est pas possible. Nabosene nabinga chipekis c'est là. Allô chipekis. Nali fait le kuna bossa ma comédienne. Coxon. Nabosa sunan. Ebalembonge. Tokoya. Vous comprenez version des Alaki. Vous comprenez version des Alaki. Donc ça dit yo si chant le V en boyo en boyo on a ndengela ko kumbango. Est-ce que nga oriaki to le landé ba comédien ou bakenda. Vous comprenez? Donc eloko yo na bête on a boule nini pour biso to ba comédien. Papa Wemba qui grand artiste au monde entier et baki. Donc papa na biso. Bon banda papa kufa ki totalaki comédien monté o aleli papa. Ngasko la luna bagité ngafuna lila papa na blessure oyo. Na leli papa. On réclamait peu à la fois. Alors on réclamait peu ba droit là. Ne papa Wemba pe to tambola mako lalo. Faut moi 50 Nico. Faut betaka. Donc ngatina betaka Japon na coaching avait il y avait beaucoup. Vous comprenez? Na silisé na blessure. Yesu va fabricas. Na yepe sungo ba contagion. Il faut pas non lukai. Chana yo. Te kuna na pesi ko pa. Kuna pe pas de danse. Pas de danse. Oyo ki mgo boaka. J'ai omoni oyo j'ai. Yanga. Ce n'a pas démontré no bina. Mais vraiment Dimitri Bongania. En tout cas Bongania. Moi na ya papa apo Bongania. Est-ce que toko so bon ça va to zo na démonstration on bina ba na poto pa mona po. Oh ça pe ngana lo ba na na posa fina. Vous comprenez? Dans le on fait ça ça. J'ai omoni oyo j'ai yaka mona oyo j'ai bima kota awa nini j'ai siko to bino na ninga kimbuta bon ba binyango na ninga ngambo siko to na ninga kimbuta binango omoni oyo j'ai yaka mona oyo nini j'ai vous comprenez mayango de ça ba mayina
Donc c'est que s'il faudra dire que yo artiste musicien ils vont cautionner. Vous avez marambo do maestro soupir mutunanga. Vous comprenez? Alors le vrai problème ici il faut que s'adresser à bateau bazota là aussi pour ça les amis. Ouais, merci. Bande retour bo talanga. Vous avez déjà la luna bino yeyo. Ndeka bolanda na ba complexe, bolanda na ba diva raisa. Bolanda na ba itaga gitega. Ba chance digitale. Vous comprenez? N'est que bo tuna. Mais na pièce siko no bandite ndenge nini. Pour tout le monde ba musique Saïd Fuma Mouela. Nenga zo kumbela bord. Tout le monde ba Gucci Kofo. Hein, muto aya pena na mai na wala. Vous comprenez? Tout le monde ba Raissa, ba Diva, ba Lava, ba Gogan, ba Suprême et endroit. On va ba master de travail na bango. Donc ba na poto na yebi ki artiste na mnoye yo. Bo continuer à soutenir ngande bo message à soutenir. Na opesa numéro na bande retour. On va pas contacter la label. Bo bien na plus 243 89 688 2000 89 688 2000. Bambote belé na pesi mbotina Barli Lumière à Paradiso Endrid Betancourt maman na Carmen na Katsa Paris na bosanité gratuit de 4 nationalités na bosanité Massananga la Lumi de l'état national à Londres bambote belé na place Holandanga exotique yalola chez Koralov Kiambi la plus sexy de Paris Rossi Kiambi Kosa Leka bambote belé place Otoza na yebiko toi na meilleur salon po babi na matonge awa numéro 1 ba salon eza pas Highlander Gesho. Vous comprenez? Donc garçon mo a soki oza na psa obala balamba yo bazongi so ndenge nzamba kela yo oyeka awa ba osala ongo. Vous comprenez? Donc matonge ya place obunga te pardon na India. Vous comprenez pembe na siège na biso. Bah du tout bana psa ya hotel na biso na répétition. Tu répètes à chaque mardi, jeudi, de 8h30 à 13h30. Bolanda toujours, bah, c'est www. Dans ce série vidéo na YouTube. Bolanda, bah, c'est la news tout. Killer, merci na yope na ndengo. Merci beaucoup. Na pesa mboti na ba massa na comédie de joie na bango. Pour clôturer. Na pesa mboti na mystique Saïdi, faut ba benga mikolo Fumba Mouela. Hein? Motema ya, hein? Da yo bigara. Na pesa mboti na ba na décor si fois ya fifi nkela petit nanga jogo clave maleba international ba petit nanga ma passe à tabling winner maman na dila na olin sila na raza Paris ba moté. Merci beaucoup biso te penser na beaucoup maître na biso Anjili. Babi les bourgmestres les plus intellectuels hein papa Senghor Bia grâce na yo Njili gomi protocolo liziba. Papa Senghor. Merci beaucoup. Alors, on a profité pour l'occasion de dire que tu parce que la vraie version, il y a Njili. Tu as même la binongo bino bandeko bozolanda www.congorevolutionnews.info à travers magazine les rendez-vous et rendez-vous prochain. Eza Nanjili pas iwapi beaucoup apprendre la vraie vérité il y a les camo etali Njili pour la vraie mikili c'est ba na poso ba lisula Njili pour confusion za na poto Njili côté les autres ninga osakanate et pourtant Mozalisi Senghor Bia azali pour rebeter biso ba vérité eza kuna kati. Merci beaucoup na yemoko notre beau-père parce que nous l'aimons tellement pour azo sala continuer à kosala Pajou Simba TTC le cœur de maman Isabella Dacosta la maman et puis les papas il y a moi biso motema otolingrami Rachida la moema le cœur de maman non le cœur plutôt de Aigle Royal donc la maman des Blessing. Nous disons encore une fois merci à la sœur Emma Kalonda, la maman de William Sala. Tobo sanité yemoko quand tout le bakalom visiblement invisible capable de manipuler 30 boutons à la seconde près Dimitri Bongania le fils de papa Apo Bongania. Nous disons merci. Ah oui, parce que bébé Sengiama et Penaza Motema et Amara Mwanzana Londres. Donc salutations à yo. Je pense encore une fois là mystique merci. Et j'ai dit merci à notre vieux le vieux King Rio Nassarcel Brice Bantala. Pour Brice Bantala, il est bazala 43 et puis pour Bango balingana tellement na Eric Eliao Samba Olonga. Bon moto à la Tsarabiso Bilamba Steve Pena Yangala mokonza bilamba ya griffe pour pas nae il a ma ya babé za la raté mais sur le mot retrouver forme solo
Bissonio sur rendez-vous dans Nantes. Merci encore une fois là à vous, Aigle Royal, parce que vous permettre tous à la toujours Nathan. Micho Kombe, pour yo, Togobo, Sanarate, papa na blessing, Aigle Royal, ya bon, ça l'a dit. Alors, Tolobi, tu clôturer rapidement. Babi, mon boss, Aigle Royal, Balobi, Micho Kombe, papa na blessing, Motema Rachida, la moine, beau-fils, il n'y a pas juste une matek que c'est. Hein? Babi V la loué. Maman d'Acosta parce que Babi maman d'Acosta. Maman Isabelle d'Acosta. Babi la lou la belle lié yo. Na koufé la parents. De bomo na nga boye. Bozwa ten roye de moi na bino. Bolanda misote na biba na kwiti. OK. Venez à José Malou na kat Allemagne. Merci V. Merci beaucoup. Alors, nous nous disons plutôt au revoir pour l'instant, mais tout le monde en appelle très prochainement pour Vérité Angeli. Il faut y bana parce que yemoko Senghor Bia, to qui t'appelle dans le terrain, tu auras la bonne information, ça sûr et vrai, au bon comprendre que Angeli, ce qui est comme un poteau, et ça à travers. Moi non ba liwana parce qu'il y a des tazu simba record to qui t'appelle na Dimitri bonganya ti na terrain to ebe la pena vraie version et permettre bino bo apprendre davantage sur Njili pour Njili biso to ebaka Njili zayi mabele ba prêtre mais Njili comme mabela confusion pour na nini to ebité mais to za la bena sur place na Dimitri bozo ba information ya solo mais pour l'instant si tes amour pas yo record ils a battu www.congorevolutionnews.info et pas yo bozo information ya solo et pas on va bien au salé. Merci tout le monde lit très prochainement hein, pour la suite, il y a monsieur Belébélé. Dimitri Bongania. What is it? It's extra carton. Yeah, M2M. Tika mwana bato obengisa kiye na resto osombi biloko futi omemiye na supermarché boni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeli ye $, akomi na posa zonge pa na bango olingi omema ye na kuzu te tika mwana batu 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 Jean-Marie Liboma le gonza du abimaka kaka na butu toyeko bimisa na mposa makambo nyonso asalaka na nkuku okutaki mwana bato azalaki nanu moseka neti mamelo oyeli ye bapromese ebele o okosomela ye kabelo. Quand tu vois les jeunes filles, tu commences à jouer au papa bonheur. Tu sors ton argent, tu fais le pharaon. Pour toi c'est vraiment un honneur. Luka Bassia Ajnayo, Bakamuke Tikela Biso ba jeune. Papiko coupé sauter la terre, Tika mwana batou. On te l'a dit combien de fois, pour les filles de ton nom tu fais pas les poids. Tu veux l'arcole mais t'as plus d'espoir. Et tu commences à faire des cris à ta joie. Faro avec le mineur, tu veux devenir un vrai criminel. Tika mwana batou azonga pala kende kopema. Papa Android apesa tala teki ndumbeza na pema. Master yo katoli, oko swashi kota la koni. Bayebisa ki Olanda ki oposombe le plante poni.